Kyodo na héritier na nayebi musala. Bon, nayebi Kyodo asengi pardon, mais alongwa kuna na ba pardon na ye ya lokuta. Awa nde tokolobela nani ayebi musala. Po na yebi bato ebele si bakumisi Kyodo. Mais tokotala soki Kyodo na wata nani ayebi musala. Acteur na biso, artiste, musicien, na acteur mususu, artiste, comédien. Alors Kyodo, pardonne yo, on s'en fout. Le ba oyemba, désolé. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando, na ba randonnette. Mbote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ndenge ezali boye. Kyodo oyo tozali komona asali ba œuvre oyo bato ebele basepeli to balobike alakisi force asali penza musala se kosala. Bamisusu balobi oyo ya wata ezalaka nango kaka ya ndengwana koloba kaka boye boye boye. Malor bandeko na bango mibale nani aleki. Na bango mibale po na ngai papa robo mutu aleki azate parce que soki Kyodo alobaka wata pe alobaka. Soki Kyodo azomema ba mouvement, ba vitesse elakisi teke aleki wata. Soki wata azomema ngo na malembe na ralenti elakisi teke akoki te. Bango mibale eloko basalaka kaka ezali nde bapia biso parti ya scène. Bo comprendre bien eza boy. Ezali teke oyo tomonaka yango bango basalaki. Oyo tozomona ezali eloko bango balingi biso tomona. Eza peteke basali eloko moko babombi yango po batalaka ke ndenge tosalaki epesaka bango basentima. Eza nango bongo te. Nyonso wana eza lokuta. Bango basalaka kaka parti wana ya muke po na kopesa biso penza. Volontairement bazaka na posa ya kopesa biso. Bien sûr balingaka ebima na maboko bato mususu bango basukola maboko basenga pardon bayembela biso désolé wana toyebi yango. Lokola pe boyebi yango boyoki yango en tout cas boyebake oyo akobimisa mutakala mikolo koya akosenga bino pe kaka pardon ekobima kaka yete mutatindaki kaka bongo kaka se bongo. Mais foko yebake oyo nyonso akosala video ayebike ekobima. Ayebike ekobima trop ou tard ekobima. Ekobomba mate. Donc soko asali yango po biso totala. Alors awa tokolobela nani aleki. Nani akoki musala. Mutu akoki musala azate. To mutu alekisi pe musala azate. Bango mibale bakoki na modeli na bango. Pamba te bisika basali oya solo solo tomoni yango te. Tomoni kaka o balingi bapesa biso. Elingi koloba boye. Mutu akoko zala na ye oya lemba ameli ankoro azwi video abando sala pampapa video ezwi 3 minutes ezwi 5 minutes na vitesse nyonso bobeteli maboko pa changer ba forme mais nzoka asukaka nepe kaka na 5 minutes to 6 minutes elakisi akokaka te. Mais sikoyo tango mususu mutango alekaka 25 minutes alekaka 30 minutes alekaka 1 heure du temps alekaka 2 heures du temps sans kopema moye bomona yango ezate boyebi pete po afilme mulai nango te. Yango wana ba video ya ndambu elakisi teke oya koki makambo na oya koki te. Ba video ya ndambu elakisaka kaka ke boyebake ngana yeto bima. Bomona biso bolumbu ezeloko pamba.
bomona tango bobando tala bobando loba bisika nga nazali pose zoya lisusu bomoni tina ba video yango ebimaka et puis pardon oyo kiodo ya kosenga pardon oyo wata ya kosenga bobanga na bino te eza ba pardon moko ba prepara yango avant video ndenge moko bandeko oyo bakosala ba video ya bolumbu ya modèle wana bango pe bazana pardon avant basala yango yango ba pardon bokipaka na bino yango te boyokaka kaka ba désolé bobinaka na bino kaka bokipaka yango te donc eza nango rien à voir alors siko kiodo aza danger aza na ye danger te aza pe yuma te tango mosusu akokaka makambo koleka wana tango mosusu pe akokaka te wata akokaka makambo te akokaka mais tango mosusu pe akokaka na ye te nyonso tomoni te mais eloko bien eza na bango mibale balobaka en tout cas mwana mobali oyo alobaka eza bien esalaka pe basi plaisir ata mwasi nana kuta nango te mais soko ozoloba na ye esalaka mwa eloko ata ebandeli ya liboso makambo koloba ne ntango mosusu akokomprendre nango te mais na nsima ntango mosusu ekoki kopesaka ye bilengi mosusu to makambo mosusu esengi nango mpe kaka te olobelaka ye malamu okokoloba mpe kaka mabe to malamu epesaka mpe kaka bilengi to elongolaka bilengi yango wana kote koloba baza penza ndenge moko mais kote oyo aza danger nani oyo aleki wana en tout cas eyebani te botika kokumisa kaka na belili pamba te video yango elekaka même pas 20 minutes sans kopema ezaka ndambu donc mutu nyonso akokosala yango même ikoko ya 160 ans akokosala yango eza nango rien à voir alors pardon pe bokipaka yango te po bapreparaka yango avant basala video désolé ndenge moko au contraire mpona kokotisa mbongo nakanisa na nzembo ya désolé babwaki kutu basi wana te me babwaki ba oyo basalaka na bango yango te bon na ndenge toyebi ke basalaka yango te nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.